Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Lisolo na biso ya samedi lokola ka bomesano ebandi. Lisolo na biso ebandi. Na lisolo oyo boyebi ke tolobelaka makambo ebele ya mboka pe ya mokili mobimba. Mbote na balandi ya Info 16, mbote na bino lisusu. Merci ndenge bozwi libaku ya koyamba biso na bandako na bino. Topesi bino matondo ebele. Bato yo bazoko s'abonner vraiment matondo. Nangonga oyo boyebi chaque samedi toyambaka ya biso papa wa Sambola oyo afungolaka biso mémoire oyo alakisaka biso lolenge bayindo to bafricain to bakongolais pe bakoki kotambola tolobaka lisolo na biso to émission oyo ezaka ya bato ya mayele bato ya bwanya na wana nake kopesa mbote na invité na biso papa wa Sambola. Mbote papa wa Sambola. Mbote mingi papa na ngai. Papa wa Sambola tomoni déjà lelo bling donc pembe na nopo to banda elinga ko lakisani. Bo pembe ezali symbole ya koloba la paix. Tellement que message to transmettre batu ceux qui batu ba accueillir yango ba embrasser yango ba recevoir yango nde di kabonango ezali la paix. La paix, c'est ça. C'est ça mon Volus Kimbangu tango bakangaki na Lubumbashi depuis 1921 le 12 octobre. Na date le 21 novembre tango monsieur Pétion le Belge accueilli pour nous convaincre que abima pour nous démentir message oyo wana bimisaka. Alors autour de sa tête Volus Kimbangu a tchaki riban blanc. Donc riban blanc on ezali korobake nakoki ko démentir en côté. Ce n'est pas dit que ngana lo banabika bongo ba africain nyonso po ba yebise que ceux qui obimisi message que Yesu a sauvé wana to libérer yo Volus Kimbangu lobi na kotika ka ko sala ngote quelque soit ba arrêter nga boye bake ba noir ba ko sala libérer na ko yiko lo ba bongo te po ba noir batika na boloko ngana bika malamu ngana nyoko mais ba noir bazwa liberté mais coûte que coûte et ko salam yango alobaki bino ba mindele bokoma lokola batu mwindu bakoma lokola ba mindele indépendance physique et spirituelle na promesse qui ndonga pesaki donc riba blanc ou achaki autour de sa tête ezali ko présenter biso la paix ozomona na kati ya mboka soki bitumba ezali basolo bake ko bunda bituma pona ko défendre mboka bachaka kitenja rouge ezola kisaka symbole makila siko nga lokola wa Sambola na muta makila te message de la paix bien sûr na tanga ba bilamba ndenge na ndenge mais tellement que lelo epesa milinga na ta pembe yangwa. Mais est-ce que na profiter ka na occasion na lobanga banda na yeba yo to sala be mission ya ba ndenge na mona yo olata elamba ya rouge to ezaka dia quoi. Bon rouge vraiment to keza pasi mingi pona lata rouge eza penza pasi mingi même na ndako na ngai na kana t-shirt moko ya rouge eza ba rouge noir. Donc ceux qui mukolo wana ndenge zaka pona yambaka batu maladi bata ba problème ceux qui mukona balakisanga ko yambate na kolamuka na lati t-shirt wana moto no so yetanga moninga kana t-shirt avec pas wa Sambola recevoir tena mo mental spiritualité osomona mais à vrai dire rouge eza ko présenter biso le sang yango moni ba mindele na anglais babi blood is money. Donc blood is money, le sang c'est de l'argent siko biso tozali bato makilate I am love and not a fashte naza mutu na bolingo mi mutu na bitumbate
donc nakoko sala ka ba rouge te na nzoto to na elamba. C'est ça. Na lati nga nga pe air moko. Au moins na répéter musu émission mususu na lati noir. Na lati nga répéter mususu. Mais eza na kaka pona ko bima na ndako. Mais mikolo yo nazo préférer mingi ko lata ba couleur bleue, blanche, hein? Donc c'est ça. Voilà papa Wasambula bandeko déjà bazolanda yo malgré na takaki déjà mbamona question ya ndenge olataki pour nanu neto saluer pe barote ba yoki okamba na mo kotaki. Oui, c'est l'un ndenge tuna kinga ngo fona répondre bongo. Voilà. Comme l'habitude il faut toza obligé ko saluer bango. Parce que soko moni batu ba se disposer ka pona kolanda biso donc bazo pe c'est importance na mai o toza ko bimisa pe na biso. Pour mutu mususu pe zali ozo bimisa manga makito mais lokwa c'est planote ya kolando te. Vous comprenez? C'est ça. Mais ezo la seke ba batamayele parce que batamayele balandaka ata azo lingo pété d'autre part ba français ba bi vérifier ce qu'on attend dire. On a ça koyoka na vérifier eza vrai ou eza faux. Donc ba o yanga nyonso bana nanga nyonso molimo na lisanga bolingo o bazana Canada, États-Unis, na Europe mobimba, bazana Océanie, na Afrique, na pesi bango mbote mingi. Parce que tin Afrique nazali na bana molimo na Angola, na Tunisie, na Maroc, na Afrique du Sud, bango nyonso na pesi bango mbote, pe na bana nanga nyonso molimo na kati na Europe, pe na Canada, pe na États-Unis, pe na bandeko oyo bako rejoindre biso. Peut-être que pour la première fois, donc bango nyonso mbote na bango, ndenge tolobaka émission na biso ezaka pona batamayele. Ezali pona bazo bate zo bazali moto ayoki likambu atie na pratique te to a vérifier te abandi ko agir mabe, be conscience, c'est qui ne sera pas complètement des choses. Vous comprenez? Bango basali bato ba comprendre kate. Mais na saluer tout le monde na kombo ya Mfulusi Kimba. Voilà papa Wasambula ba question eza moi mingi mettre ko kende malembe. Mutuna ya liboso ezali boye papa Wasambula. Mundele mutu ayela biso Yesu. Mundele mutu ayana makambo bele ya mabe na Afrika. Mais koko na biso nde babande ko vivre nanu bango moko na Afrique. Ndoki azalaki te. Oui. Avant arriver à Jésus-Christ na sol na biso ya Afrika bandoki bazalaki. Parce que tozana des choses différentes. Tozali na bondoki, tozali pe na bonzambe. Bondoki wana tout court na lopoto to biango sorcellerie. Sorcellerie ezali na mélange ya ba fétiche. Gris. Hein? Même bato ba mi pesa na masanga na kindumba ba onyos ba na même genre. Hein? Classe de sorciers. Bazalaki. Alors, j'espère que bandeko balimbisanga parce que toi on attend de la vérité. Nazali na pembe tozali ko transmettre batu la paix. Parce que lelo oyo omoni eloko moko na lo ba place wana so na sengi bolimbis pona kotanga ba kombo mususu. Soit disant ndenge tozo benga lelo ba chef spirituel. Na kotanga ba kombo mususu pourquoi? Po lelo yo na mokili mingi balandi batu. Balandi biso. Oyo alandi ka sentiment yoki maloba kitoko papa Wasambula a vérifier pa Wasambula te alandi mbala moko. Or que ngai na lingaka mingi moto po alanda ngai atinda mananzambe. Ozomona? Atinda mananzambe nde alandi ngai. Nzamba lakisi yenga. Wana zaka fier. Mais lelo batu mingi ba olanda ka mutu po azofinga Kabila. Azofinga Tshisekedi ya lobi mutu nde yeyo. Ozo comprendre? Or que eza bongote. Omoni lelo parmi les chefs spirituels na message na mutuno tuninga ya kindoki na biso avant Jésus-Christ sur ezalaka. Bondoki wana tina lelo soko continuer en dehors de Jésus. Vous comprenez? Bazali pe katina Jésus bazali. Exemple, tomoni ndeko na biso mondantsemi. Alors mondantsemi bazali ba o babanda misala o liboso na ngai. Mais tango Mfulusi Kimba ko tele misangai ngana bi pona nini ba mikolo baza po mondantsemi mukolo pananga. Poni ba mondantsemi bazali. Ba mikolo baza oyeko tele misanga maloba Mfulusi Kimba lobela ka ngai. Bango ba yaki pona libumu na bango batinda mi pona ngade. Oyebi lelo tozomona monde lelo eza ba chercheur.
moto asali ba recherche au nom de Mvulus Kimbangu de Nzambi Pungutulendo amipesi ke nazali chef spirituel. Osomona o nazamona bilaka. Oso comprendre o naza combattant guerrier de Kimbangu. Tozomona babimi ebele. Même en Europe babimi ebele. Alors bondo kisikoyo ezali wapi? Bato mosusu bazotanga komba Mvulus Kimbangu, mama Kipamvita, Nzambi Pungutulendo, mais ozomona basoko pratiquer ba gris-gris. Na pese exemple ni ndeko na biso Mondantsemi. Tata Mondantsemi alakisi noir sur blanc. O yakobo ya lobaka ki fanatisme. Hein? Wana ba bengiango mukolo mususu bazalaka na problème na papa Nkusu. Papa Nkusu bazalaka ko welana. Soko luka nini? Oui, pour papa Nkusu azoka pe enseignement pa Mondantsemi. Vous comprenez? Dois élève né. Azoka pe enseignement kuna après que papa kasunga nzinga pardon na DKP. Après kolongwa kuna bapotana ka pena kasunga ngoma kuta kanisaka papa Kusu. Après ko bima papa Kusu ndeko sala ngomba. Ay ko sala mouvement parce que vuvamu ezali mouvement. Parce que biso to sali mouvement te. Parce que toza kati na kintwadi. Mais vuvamu za koloba vutu ka vana pambu vidila. Zonga nanzela onasika obungela. Tozo distinguer te. Pourtant on a sola ki na bango pe ba yebisa ke no bango bazali penza mingi pona kozongela kaka ndenga bokoko. Mais toza différent na bonzambe. Yango somo na pa ko so na droit ya koba ne basimi bale misatu. Mais ngana na droit wana te. Parce que ngai nazali na kinzambi kyankongo ndenge Mvulus Kimbangu na ligne wana. Siko papa Nkusu bana ligne mingi ya koluka moede ya ko créer. Siko Mondantsemi azana ligne mingi ya pouvoir. C'est ça la différence. Siko lelo pe na occasion oyo bandeko mekana no ko expliquer bango. Toza kutuna no na Jésus te to kolobela yesima. Toza kaka na bokoko na biso wana. Différence ya kindoki pouvoir na bonzambe ya solo différence na. Oui, différence ezali nini? Pouvoir ezali nini? Pouvoir ezali likabo oyo nzamba pesi kati na famille moko songolo pona ko diriger. Wana pouvoir. Pouvoir. Alors, bonzambe ezali pe moto moko oyo nzamba poni parce que n'époque nzamba pona moto moko. Ce qui moto na asilité l'époque lelo to mona autant de ngunza. Ngunza bimisi bangunza. Or quelque chose moko nanu esalamate. Vous comprenez? Yango ngai na ninga kotize mo ombing na anglais na baka bitch and tell inch only my second time. Elagisi ni na lingala. Vous comprenez? Donc na lobiango mingi batu ba sosolango batuka na bango pona ba anglais. Pona binote. Privé ba. Bitch and tell each only my second time. Boso eza prié. Donc oyo ezali taina tangu na ngai. Vous comprenez? Tangu na ngai. Pourquoi tangu na ngai? Natali tangu na ngai ezali tangu moko ya kitoko. Tangu moko ya malamu. Ozomona neti oyo amina ngai tatu mwamba amina ngai ami da France to sala ne ba faire ozo comprendre oyo avandi wana tatu mwamba ba faire nini bozoba momi bon na bozoba peut to participer ensemble wana pe ya solo amina ngai mais yesi koyo atikala na nulokola mwana muke po yebi bonzambe te nazo l'accès siko voilà même na âge pas ça petit voilà mais naza ko apprendre pas kola voilà tozongi siko na temps on a c'est ça siko na tangu nanga oyo na nesengo mingi parce que nazala qui est censé donc moi aussi donc nazala qui nous étions autrefois censés nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs même. Place mo expliquer te kindoki tu. Yango na so kende te kasi no kindoki te na pesa ki. Ndengo za ki sense wana ndenge kindoki te. Voilà. Parce que tangu muto so mela biloko ekoko détruire nzoto na yo. Ozo kende ko zo mwasi obala te so bimana ye. Nyoso to na sorcellerie papa. Kasi no so pesa ba détail nango. Donc ndenge za kanango muto aki azu cigarette ameli za kindoki. Mais oui, parce que ba commis est nuisible à la santé. Omoni oza komi boma. Bon masanga. Masanga babi alcool et abuse is dangerous to health. Donc tango zo mela masanga ezali danger pour la santé. Alcool et abuse is dangerous to health. Donc tango zo mela na masanga mabe pour la santé. Oyebi nuisible à la santé. Tango zo tia ozo mi boma. Siko po boma muninga na yo. Eloko nini ko peksa. Nyoso ya sorcellerie.
est-ce que vous comprenez? Otali penza et loko so détruit santé mais yo so sale lango vous comprenez? Ozo mi boma sorcellerie bosiko muninga okoyoka mawandenge nini est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. Alors eloko nini naloba place wana tozongi na makambo etali spiritualité po batu bazolanda biso te na ba YouTube na ba télévision. Papa Wasambulwa, papa Kingandi, Ngunza Kingandi. Na pesa babilembo ya ko différencier bangunza. Soko yoki mutu moko obenge na intervention ya santé na yo. Toi ba problème na yo. Alobio non, problème na facile tinda $500, tinda $1000, tinda $2000. Aza déjà mutu alukuta charlatan. Oyoki mutu pona makambo etali santé. Azoba non. Tinda bongo na saloba na sobloba matiti ba makasa oyo ko tungula oyo ko baka oyo ko mela ko pakola. Aza déjà charlatan. Vous comprenez ngai tradi praticien donc nous c'est comme sorcellerie parce que yebisa mutu ke nazali tradi praticien pesa mbongo na salisa yo mais koloba te ke batininga na mvuluski mbango vous comprenez yango moni bangunza bakome bele lelo ndeko na biso monda ntemi oyoki makamba uti koloba ebele akomi pona rappeler baninga ke yende chef de l'état na minute. Ah oui bon or que chef de l'état banda lobaki na bandiango te mazolo banini soki boto singate to boyokeli ngai te na koboma bino na banzika. Est-ce que c'est même na masango? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que bonzambe ezali pona boma yo to bonzambe ezali po banzamba tinda ka mutu pa ko boma batu te mais po aya ko bikisa batu. Voilà, c'est ça la différence. Nous on a qualifié comme sorcellerie. Vous comprenez? Donc ba gri wana ba biloko wana sona to bengo sorcellerie. Mais batu na libanda bazolanda kaka. Batuna libanda bazolanda kaka pona sentiment bazoyeba na bango oyo baza kolanda te oyo nini te eza bonzambe te bonzambe ezali pona koluka pouvoir te ceux qui omoni déjà wasambula komi koloba ke ngamu tuna kozala roi divin aza na bonzambe te azoluka lokuma mokili oyo parce que soki ekana maki na mvuluzi ke ngai na kozala roi divin na kobanda kopesa ngo ba publicité te. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nos actes presque plus que nos paroles. Le lengue na biso était à koleka nini maloba. Moto ça ko se publier ngai nde roi divin. Na kamba bouti ko introniser et roi divin papa tozolana. Mais comment ba introniser roi divin kaka na kamba pe baso Tshisekedi mais en tant que roi divin OK va na Belgique. Est-ce que vous comprenez? Na mboka ba colonisateur. Et mandate malobi nini? Azozo pouvoir Kabila na Tshisekedi ba kende mais kuna na Belgique ba tongele ndako esika okende ko fanda. Vous comprenez? Or que biso toza ko sibir sor oyo et pona ba Belge. Bango pe bazolo baka pona ba Belge. Parce que au monde na likamni na mondate malobi Osiris, Osis, Maître Jésus. Vous comprenez? Asangisi bango nyonso. Mais pourquoi vous comprendre te? Mutamila ki noir sur blanc. Ndenge papi a wuti ko se dévoiler. A wuti ko mila ki ça noir sur blanc. Mais lelo batu bazaka na catholique, lelo batu bazana na réveil, lelo batu bazana na protestant, lelo batu bazali na ba saint de dernier jour na ba témoin de Jéhovah. Etc. Mais quand on a abimisi Christ katina mokili parce que Pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Donc ami mon ici. Au ce moment, à lobby ba chrétien ba comme na liberté, il y a pédophilie. Donc on soit lingué 2 ans 3 ans, vous êtes libre de faire tout. On se comprend. Donc à se dévoiler, mais le lot qui est catholique ba tubakoti. On se comprend. Aucun na ba réveil ba tubakoti. Or que pasteur réveil azol bakiya za plus pour ça catholique za mabe réveil za malam mais or que réveil pour ebima réveil projet wana salami déjà pas banglais depuis 1940 batali to ya puissance à Jésus-Christ na kati na Afrique bandi ko diminuer ndebe ko bimisa réveil et bandi misala ngo awa kati na biso na 1989 yango catholique achaka amoni ke bakil tiona batu bakomia ki mangwache les nouveaux charismatiques. C'est ça. Bon, batu tango ba kokende touche même à Rome. C'est ça. Donc kindo ki ya biso ya Congo tokotala mutu mususu aza kolinga te moninga progresser. Toujours za sorcellerie. Vous comprenez? Mutu mususu na butu ya zana mayeli na butu ya kopumbwa. Kokende koloka kokanga bisengo ya moto, mutu azana zemi ye mwana wana se abomai déjà na libumu. Mama kende kobota boy mort neto mwasa kufi. Kindoki ya Congo yangwana. De bandoki wana bazala. Vous comprenez? Siko soki nzambi mpungu atelemisaka basali liboso na biso pona koya kote ya Congo pe Afrika parce que bato mabe bazalaka.
siko atindi basakoli mpona kolongola bato na raya bato ya mabe mpo azala mpe na libota kati na mokili. Donc si soki to comprendre bien papa wa Sambola. Donc soki to longoli mambo ya Yesu to kobanda lisusu bitumba nano ya biso na biso wa. Oui, j'espère que papa Sunda Zawana tozala ensemble na ba soi-disant ba père spirituel tant tozo sangana bato bayebi. Kaka na elembo na yebi si papa beli na bi papa beli. Zwa mai chana katikati wana. Loba boye. Kaka na maloba na tindaki aloba to so boko so maboko. Ye papa Sambola zo ba bongo pona nini? Biso ba msutu wana biloko na biso ebeba. Mais bandimi bazo bengo ba chef spirituel pe bazo kuma mela bango. Miso ba sokola ki na soni. Ozo comprendre? Donc baza kolakisa lolenge oyo ezali bazo mimoni c'est pas ya batu lokola batu na Nzambe, mais bazali batu na Nzambe te. Tango tozo sangana na bango na ebisi bango botombola musapina na tindami na mvuluski mbango mutu te na bia partout de journée ozala na bino te. Ozo comprendre papa na ngai. Donc na miso batu toza ko se faire voir que naza mosali naza ko tout atolo yaka okobika tala témoignage oyo landa témoignage oyo ba bata lokuta. Or que mosali azate pongati ndeto sala boina ba pamu ngazona partir témoignage wana tala mama na ndenga ba yakine alagoni tala ndenga biki wane komi buzoba ngabu to pegisa na lobana ya ko filmer jour ba miracle mais oboya ba ngape na sala ka miracle te. Te miracle c'est veut dire na la prononciation comme miracle mais ça guérison waka mais yo boya na yo batu basala. Oui, biso to spesa ka publicité de la guérison. Kutu na kati ya kilongo biso. Mutu soko yena maladi moko songolo. Batu bakoyeba te ke mutu azana maladi. Eza problème ngana peut-être ba maladie oyo ezala ke mutu asili pe nanzo to bazo meme ko mema to aza à l'agonie wana batu ba comprendre mais tant aza azoya boye bazo mona taza na moi maigrissement na koyebisa batu te ke oyo azana maladie boye eza problème ngai na Nzambe pe mokolo oyo to kosala rendez-vous pona na lo sambo na ye ba protocole nde ba kozala wana ba protocole basana pona kwa keyo tango na kuteni ba protocole tina osala lo sambo protocole basa musika ba ebite ke mutu na zobela nini même bato ya sida ba yape na kati ya kilongo batika la peti lelo babika na lakisa mutu te komoni oyo azalaka na sida. Voilà papa wa Sambola sikoyo tokende nano lelo yo bitumba eza tozote ya mingi bato pona ba nzela ya Yesu. Mais est-ce que zomona teke mutako ndimake alongweni na nzela ya Yesu mais kote mususu akeko ndima makambo ya bato zo benga bashangata c'est que azaka ka lié na nzela ya Yesu mais na canal mususu. Bon, wana azui moi pourcentage azui moi 20% na ye parce que quand même itanga zo ko lanzila Congo peut-être ye akokwesa na misala ya bato akisi wana te ba chef spirituel wana. Ozomona soka ye na bosolo na ye nzamba ko bise mais moto pa ye na bosolo nzamba ko guider na nzela wana te. Doba oyo tu nyoso ba okende wona baza guider na ndenga bosolo te. Oui, pourquoi na lobi boy bazali libre ko sala nyonso o bazo kende côté wana bazo na ba chef spirituel a faux parce que papa Sambola ba yeke liberté zati mingi baloba ngo ba benga papa Sambola to oza to bongama mais kuna muta mela cigarette muta zo mela badiamba muta zo so ba makangu po bango mo ba chef spirituel to zo mona aboyi oya zui oyo azana mwaso alingimi bale misatu siko bongo bandimi bamoni kuna liberté zali. Oso comprendre ngai nde bazolanda pe bango ana droit komela azana droit nyonso donc batu wana ayekoli nzila Congo mais alandi pe na nzela moto oyo asengela kite pa bika na nzami punkeke so misa komba nzami punktuleni parce que oyo azona nzela nzami punktuleni so alandi wa Sambola obligatoire fatika ba côté wana sekunde nini mutazo prononcer kombo ya nzami punktulendo et puis atikali na mabese ke kombo soit ezana be fete. Non, combo est koko zana fête parce que nzami pungaza dictateur parce que y a l'homme est responsable de ses choix. L'homme est responsable de ses choix. Mais les autres disaient que j'ai beau vouloir étouffer mes gémissements et encore ma plainte est la plus forte. Mais naza na posa kolongo na kolela na pasi mais kolela ngezo ya kaka. Mais kolela wana yango tolobi la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Kolela ne sali po lukanza mena bosolo. Mais yo zotanga nzami pung.
ozo loba comme nzambi pour mes souffrances zo tikoté ba maladie za ko tikoté ba problème zo tikoté zo la skena nzambi pour tout l'endo bozana nzela te parce que prière ezali mouvement de l'âme tanda à une communication spirituelle avec nzambi pour donc ce qui na prière noyo eza non exaucé oza ko se communiquer dans nzambe te za ko lakisa ke ozana elongo te alors réformez vos voies et vos œuvres cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien. Vous comprenez ngai siko zonga na droit chemin mais lelo komona papa batu mingi bazana nzambi pour tout l'endo bazali kolela maya misu liboko na litama pona nini baza ko se conformité na lolengo nzambe azokolinga même ibana nanga muswa molimo baza pe ko se retrouver te parce que bazana na jalousie bazana na koyina mususu na biba ngonyo sote ba misu bazana na kotonga bazana na baposa nzoto batu wana atandenge nini bakokembela te donc il cause nzambi pour tout l'endo cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien. Parce que toute existence sur la terre est douloureuse, mais la suppression des désirs met fin à la souffrance. Donc, si biso, il faut que tu désir. Mais si tu as un chef spirituel, un chef spirituel, tu as désir. Papa, les kambako kamo. To sangani na ba mbuta boye ba chef spirituel to vanda biso ba papa kusu ba nani to zala wana. Papa. Oui, bien que ça soit David Matarigiba. Te yaza chef spirituel, te yaza to ya nini? Yaza muta bonzambe te? Ya muta nzambi ponte? Moyaza pe muta Yesu te? Te, oui, mais ça yaza li na mulongo ya ba féticheur. Ya biso te. C'est ça na modèle wana. Aza nani chef coutumier. Chef coutumier. Yaza na ngambo wana. Aza na ngambo na biso te. Alors na bango nyonso tovandi na papa bandimi oso comprendre omoni pe que toana lingomba tosangana lingomba papa toli oso comprendre bandimi ya ba chef spirituel so ba yaki papa bazo mela diamba na ba chef spirituel bavandi bazota parce que ba chef spirituel na ba batanini ya diamba ba chef spirituel batindi tsamba lungwila et ye wana basa komela et chose grave chef spirituel penza na basé na ye abongosi basé akoti loboka bimisi tumbaku na miso bandimi na miso abatu azui tumbaku aso benda emonga militsamba ngana bime nzambe na ngai ozo kompa ba réalité omoni batu bazolanda biso bapusa na pe pembeni baye ba biso po ye baske muntu wana ka munoko solo to munoko solo te pusa na pembeni na ye bango bazo pusa na te bazo ndima na musika bazo komisa wana munoko solo te pa pusa ni pembeni te pusa no yeba munoko solo te na bina masese papa na yebisi bango nyonso en tout cas to vanda ba papa kusu bango nyonso ba o nyonso tozalaki wana ngotanga ba kombote na tuni bango na kati na bino oyo mvuluski mbanga telemisaki atombola mosaki ba oyo bandimi bazomona biso lokola banani banzambe bazako gumba mela bino me misala na bino ezali ya mabe ya mbindo pe ya kobeba boyebi teke bozako bungisa bato oyo réponse ndengo tunanga na mutuna ke papa asambulwa essentiel to longola bango na nzela ya Yesu bongo na sima kuna bongo cadre bango po bayeba ndenge nzami pungwa lingaka réponse ba pesa kinga oso comprendre na bino et place yozo kamami balemisa tulakisa bango ndenge nzami pungwa lingaka oh non essentiel balongwa nanu na banzela ba église ba paya basongela na nzami pungwa bongo papa asambulwa o banda ko ya ko cadre bango na bonzambe ndenge ba chef se balobaki ngana bi boza batalukuta na kosangana bino sute vous comprenez na nini moko papa bele aka nango le 11 ce que le 11 boy na tika bango ndenge wana balukanga na kenda lisusu siko papa wa Sambula ndenge déjà tomila kisi déjà biso moko ba yindoke tozaka na biso déjà na ba mabe na biso avant Yesu aya okota. Est-ce que monte ke yango te muto influencer batu ke tango bakei na makambo ya Yesu bakomi komona ba miracle ke batikala na bango kote kuna ba se sentir à l'aise? Oui, miracle ezali nini? Azana facilité ya ko draguer mwasi. Miracle ezali nini? Ana facilité ko mela masanga za libre mais Jésus ngazo bilisele fimbute. Miracle ezali nini? Prophète soit disant évêque soit disant révérend azui kisi azui possède chebo batu bazako kweya azako fula mopepe azako bimisa bango biloko na libuma lokuta yango de baso benga miracle. Vous comprenez? Ceux qui pona guérison bana bango bazandenge ni passer aye ache abondele na bondeli pono au qu'est-ce qu'on hôpital bando ko traitement
soko biki ko kubiso pasteur abiki singai. Mais chez nous, mutu de oyo docteur alembi aye ko biki pananga. To mutu akomi non pas docteur tabiki na maboko nanga. On se comprend ngai. Tout na taba papa le malelo yo ba papa kanza banani baza suba tabaki cité. Oh Novalegine. Baza suba tabaki cité. On se comprend. Autant balandi nzila Kongo na nzela tata na bango wa sambulwa ba comprendre bandi ko kota na ba pratique na kisa komi ko banga ko pusa na pembe na bango. Voilà, c'est que bino na bino hein batambwisi. Oyo bozola kisa biso ba africain nzela. Bitumba pe na ndenga molimo ekomela ka bino bozo bunda na molimo. Papa etumba molimo ezalaka na ngote. Etumba molimo ezalaka na mosali oyo azali faible. Ngai tentation eyaka metumba te pona agresaka. Vous comprenez? Eza lokola mwana moko deza zawana na tunio yo na ebobundaka ata mwana na tete aza impoli na kutuno bogote na tuno mono na kempolite so betaka ye. Ngani na betaka. Vous comprenez sens wana. Soko ki muntu bitumba molimo aza makasi te ba tutaka ernyonso. Ngai Satan apparaîtra liboso na ngai. Satan yemoko ayeko déclarer zo botulanga bato ba prophète ba pasteur na bomba mina kombo mususu wa Jésus bango baza kotea bato mitea basunga bango yo zo botulanga bato na bomba mina ko mususu wa Jésus obimsanga poasa na kolakisa yo. Vous comprenez? Soka longa ngande lelo na liboso ya bato te na kata ndako ya bato na nzela YouTube. Popona Satan na même musalo na salangote. Na transmettre message te. A tellement que Nzambi Pungutulendo est le tout puissant. Donc, celui qui est au-dessus de tout, c'est ce que Papa Sambula est là. So yo loba Satan wa bimela yo azaki mwasi. Satan azalaka mwasi. Lucifer, babenga ke dame d'affaires. Hein? Donc, yewa dame de l'enfer, pardon. Yewana ou dame d'enfer. Hein? Yewana Lucifer azaka mwasi. Mais azali na droit ko se déguiser. Mutukuto abotami abotami mobile ma se déguiser na PD. Bongo yete. Ki pédophile za yeti mobile akoko koma lokola mwasi mosa komi lokola mobile. Yepa koma kabongo ase déguisaka. Vous comprenez? Abimilanga na ndenge ya mwasi. Tango na bandi ko agresser ye, ndabi pona bimina lolenge ya mwasi yango nyozo makasi. Nde sikoyo ayeko lata nzoto ya mobile. Mais na agresser toujours. C'est ça que Papa Sambula est là. Siko Papa Sambula. Bonzambe na biso bolamu eleki te yango esalaka ke bato bazana bango na nzambe bonzambe ya babe ba étouffer bato bazana bonzambe ya solo. Normalement ba étouffaka na bango te. Ngana bi etumba nga kutezana magicien te. Ko bata rose ko bakima ke pananga. Tango asuki danger ye akimi na bata prima kuria. Vous comprenez? Asuki bazo senga ba sacrifice akokite po bika eko lukangai. Basé belé musuba na poto. Oh bah il y a déjà. On se comprend ngai. Mais mon ngunya soka zoko agresser yo soit disable so benge musala nzambe. Neti musala nzambe moko nasi na kotindelo video na ye. Lingala fasini tachakango. Na kotindelo video na yesu na mboka nini wana na este. Ba kache mo bazenge una yale bio bo yale lo bo komande na ko délivrer kache. Ne moni o ba Melissa Masanga. Bah yemte pas délivrer mais kache nde amelisie masanga lesi ye Bible. Vous comprenez? Donc azana nguyate alinga koloba po bandima ye. Vous comprenez? Mais ba ko agresser Wasambula pendant que Wasambula azana distraction. Vous comprenez ngai? Pendant que Wasambula kwei nde ba ko agresser nga. Ce qui Wasambula za nzambe abatela kamibe kwa nzambe. Mungunya na droit ya ko agresser ngate. Yango na lobaka chasser le diable sur la terre pour aller où? Vous comprenez? Nous sommes na chasser Satan. Oh nom de Jésus. Non. Pour chasser Satan, cesser de mal faire, après que de faire que bien. Tant on a tiki nanga kindumba, na tiki nanga milangwa, na zo ko sanangate, na ota mona bosembo, na na bolingo avec tout le monde. Satan pas nanga la prochaine dengue ni ba chasser Satan bongo. Parce que ndenge ni ya ko opportunité ya ko combattre ngai. Impossible. Barrage na katikati. Mais ce que yo ndenge ni ezo sala que batu wana oyo otolo babaza ya mabe mais bazo vivre vie moko luxe bazana bambongo bazana ba villa bazana makambo nyonso yo mtozo lobake ozana bonzambe ya malamu ozana biloko wana te. Papa tombo la caméra.
zwanga lupango chabo zwa ndako chabo kende kuna zwa boy tozela na cameraman ya te maloba ezokota nango ya zo filmer na ye yango wana donc ozo comprendre ngai papa mbangu sala mbangu kakole kende boy tourner kaka bazokota na bango bazotala biso papa tourner zwa boy biso tozo réponse na biso nazo pesa réponse à travers caméra image wana voilà sikoyo papa zo sala nokite kende zwa susu boy papa na ngai azomona balimbisa ngai za nango lolendo te témoignage te OK papa siko mukolo ndako oyo aza mwana nga molimo misoki basadila ye mutu babokaka epa ya jibe mpiana bona vatire ngobo zo comprendre ye ote azalaka pe na mokili masimba kisite osoko mais lelo mona nga molimo ndako oyo eza mabe donc ye pa simbikisi te ya simbikisi épreuve ya liboso vous comprenez? Asi po yo mtolobi ke bato na baza lix bazani o ndi mutaza lix bato wana na ba 0 RK na cimetière na famille bakoma soko ye wana bakomi kokima yo ozoboma bato okabili mutu mbongo ya butu mutapike crise est-ce que baza batalukumu nde bango yo bana nanga molimo vous comprenez? Asimbi kisite na mayele na ye asala entreprise na ye PDG azali normal akezo kutu kote ba piscine te asuki kaka awa to suika liboso awa est-ce que vous comprenez ngai pona ko lakisa ke na sali yango pona ko lakisa ke mbongo ezaka na maboko ya satana te vous comprenez ngai mbongo ezana satana za escrow satana zo benda nde ya nzambe soko ke pa satana chance na yo ya nzambe ezalaka te okozwa liboma to kufi mais soko na chance ya nzambe okoko zongo msuna 70 ans 50 ans 40 ans ya bendeli yo yango so comme na age ngoko zo bozwi okoyo kufi a récupérer amina yo satana pesa ke lokote abzwaka ya nzambe achangu na disponibilité na yo oso comprendre na disposition na yo ndenge ezali tata oyoyo est-ce que ça na kisi mona nanga molimo te ndenge ba papa lema bazali ba papa kanza bazali ndenge yepa bazali ba mama mpole bazali ba mama nzuzi ba papa nzuzi ba papa kanda ba mama masika tata lukoko mwamba mama sunda ba papa kanza ba mama nkanga ba papa landu ba papa mambu ba papa bofunga siko so mwana no molimo asimbi kisi yo yeba kasimbi akobanda pende ngini wana su mwana nga molimo te wa kesimba déjà kisa ko su mwana nga molimo te c'est to kabwani a ignorer tata ndake ko beba est-ce que yo yeba mbala moko papa ye moku te place ça soko salika tali sumu ka ko banga ko benga ngai voilà balandia info 16 tozokende malembe na lisolo na biso boyebi ke lisolo na biso ezaka kitoko ezaka bien soko ratango samedi ezaka pena bien te donc kolanda yango esalaka biso esengo papa wasambula lelo benvention nyonso ya monde so totali eza na maboko ya mindele oyo biso tobenga bana ya Jésus bana ya Satana ndenge yo moko benga bango siko tokobenga biloko na bango nyonso ba inventa ezo aider biso tosala makambo to anango posa ya kosala do tokoloba ke Satana azo aider Nzambe non c'est koloba ke Satana azo aider Nzambe d'autre part non Satana peut asana création na ye parce que dans une tasse sphérique Nzami Pongtu de lui, il y avait les 4 êtres vivants. Parmi les 4, il y avait Wamba Pongtulendo, Izwara Irivana, Allah et Lucifer. Bangonyo sobazana nguya kokea. Parce que Lucifer, azalaki oyo azalaki nazua mingi. Akokana le père créateur maître de l'univers, nde asakampare na planète Terre. Mais azana mayera ko créer. Nzamba pesa bango vie éternelle. Vous comprenez? Si ko biso vi na biso comment limiter pour na to embrasser qui Lucifer. Ko embrasser Lucifer pour na ni to koti na ba désir na ba sentiment, na ko yina, na ko tonga, na ko sala na mabe, na ko péché. Vous comprenez? Ndevi na biso limiter na tanga bakoko na biso bazalaki ko kufa te yanga pe na yebaka te. Est-ce que ngape na ko kufa? Pour ce ko kufa nde wasambula sa kufa. Siko biloko Lucifer wana yango mutozo sala makambo lelo donc même bandeko na biso ba papa le mande bazana va koma na poto
avion mata wana Lucifer moto asala yango nde bazo vivre bien kuna Lucifer moto asala yango nde biso tovandi boye ba micro tozosela Lucifer moto asala yango ba téléphone kaka Lucifer yana tunaki Lucifer azo ede nzambe te parce que est-ce que nzambe talaki ye soki lelo tovandi devant micro po mokili eza kosumuka so mokili ezaka kosumuka te wasambola kotransmettre message pana est-ce que vous comprenez aide nzambe te ayeko détruire planète mayebi te ye moko liso apesi mayele kosala biloko oyo ekodévoile ye faire dévoiler ye vous comprenez soki Lucifer te nde mokili eza kosumuka te nde wasambula zawa te na papa mwinga pona ko transmettre bato connaissance to savoir. On est là parce que Satan a BBC batu nde tozo ko zongisa bango na nzila Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc so eden zambeti. Asande ko combattre nzaka. Kasi biloko oyo eye tango mondele aye. Meta mondele azalaki na ete. Kaka ba gris wane bando salema. Ezeka toujours Lucifer. Papa, yango na bité biso pe to na Kadia Mpemba. Yo tunanga si Lucifer. Biso ya biso kindo kikian krika Kadia Mpemba. Donc Kadia Mpemba azana modèle ya ye. Modèle ya ye. Lucifer pe azana modèle ya ye. Mais est-ce que bango mibale ba travailler kasiko pona mettre moko ou bien ezandenge? Non, omoni lelo oyo normalement pona côté ya ngai na Kadia Mpemba to Lucifer baté ka koleka ngai. Te batu bakamwe mekana ko expliquer. Baté ka koleka ngai parce que ceux qui ba bebisaka mokilité ngapenga batinda ngate. Papa Sambola yebani monde entier pour na Lucifer. Pour Lucifer na Kadia Mpemba. Pour ba changer je ya Nzambe, batu ba komi na souffrance, batu ba bungisi connaissance, nde sali ke papa Sambola tindama. Mon essence na lobeli nebité baza na compréhension. Ce qui Lucifer a bebi sakité. Lucifer a pesa ki ba problème tende même miso ki basadila oyo ayebi ngati. Est-ce que ça comprend ngai? To ebani parce que tant ba problème yé na luka papa Sambulo. Ce qui ba problème nana yaka na ba problème souffrance nyonso ezali vena du diable. Mais souffrance ezo ou t'es pas diable mais yo mo lobi que souffrance eza nini ya Père tout puissant. Signe de la bonté du Père tout puissant pourquoi? Na sens nini? Le long tangu Lucifer to Kadia Mpemba to ndoki moko boy na quartier to magicien to marabout alingi a détruit papa Mwinga. Nzamba moni na ye. Est-ce que vous comprenez? Mais ayebi que papa Mwinga yangai mais papa Mwinga mikokisaka te kozala yangai. Tika ba agresser ye mais ba kokoboma ete mais papa Mwinga na pas wana koluka papa Sambulo. Tango papa Sambulo ako Mwinga koluka papa Sambulo tango akobika papa Sambulo ko l'accent la Congo. Akoma na discipline atiki ba erreur all Lucifer agresser la ki. Yango babi est le signe de la bonté du Père tout puissant. Donc ce qui ndé kwazo mona mikakatano aluka Nzambe. C'est ça. Donc la souffrance est le signe de la beauté du Père tout parce que tango ndokazo me konza masaka pa bena minti wana ko esaye. Mais Nzamba tiki yo kana nous passe. Kaka tango ki passe yemo akoti molimo kati na yo to na connaissance moko boye tala landa nzela papa Sambola. Tango landi nzela papa Sambola la kisi yo ndenge bonzambe zala. Tango komi ko se discipliner pe obiki olandi ko nzela Nzambe à travers souffrance ndo luki Nzambe po biki olandi Nzambe. Merci papa Sambola ba 4 êtres vivants au tangaki. Na bango nyonso wana mutu waleki bango makasi ezaka ka Lucifer. Non. Lucifer aza makasi parmi été. Motona mutana territoire na ye. Omoni biso to na territoire na biso Afrique. Eza pona nzambi pungu. Ba mindele en Europe ba na territoire na bango planète na bango. Oh yoka occidentaux. Ba asiatique bazali na planète na bango to yoka orient. Ba arabe ba na planète bango to benka Moyen-Orient. Donc ba arabe bazana ala bata Moyen-Orient bazana izwara irvana batu ya Europe bana Lucifer biso to na nzambi pungu tulendo na terre sikoyo biso to envier ba œuvre ya Lucifer to pesi nzambe na biso mokongo pe bakoko na biso to komi ko finga bango ko yina bango pamba te Lucifer asala ki mission ko s'accaparer na planète tout entière y compris Orient, Moyen-Orient terre pena Occident.
donc ya lingaki ye asa campagne nango akoma leader ya nyonso ndati ndake évangéliste ba ko évangéliser Afrique natina était tous les Africains tokoma ko adorer ye ndenge se cachaka na sous l'appellation de Yahweh. Vous comprenez? To banda ko adorer ye po ye akoma maître ya tout. Nzambe na biso bazasuna lokumu te. Sikoyo na kanda wana tangu to bandi ko adorer Lucifer na ba pratique na ba comportement na caractère na ba conduite na ba acte par les actes aussi ndenza kanda nzambe na biso lolenge na biso ka ya acte wana ezalo ko to pesi nzambe na biso mokongo. Vous comprenez? Nde yango tozoko souffrir. Siko nzambe na biso atiki biso na état de la souffrance parce que to comprendre que Yahweh o tozoko misa soit Jésus azapo na biso ba frikete. To tourner to ça la conversion. Action de se tourner vers le Père créateur. To koma ko salela ye. Excuse, to koma ko to sa ye, to banda ko kumisa ye, nde yazong sibisengo na biso. Mais Aza tout puissant parce que Azali faible. Lucifer Azali de siko na lokuta. Aye na manière moko yokite à se transformer comme ange de lumière. Vous comprenez? Et ça lokola na pese exemple na ye awa et pas ya papa Misoki. Pour a place na osala monsieur pas papa Misoki basadi. Na ye awa mwana bana bayebinga bango nyonso. Siko na yawa oh non papa sana ndako kuna alobibo bimisanga jeep wana rouge nakene nango kuna nzoka ngase na zwaki kilia nateka na kima tango na na lokuta wana na ko escroquer mona pesa bike o papa sa mona ndenga malamu na kenga ndene escroquer sikoko ba ke mona ba agresser ye non na kosiye Lucifer ayaki te pona ko bana biso ke nzambe na bino solo zanzami pungutulendo mais botika ye bondimanga ayira ki bongote ayaki soit disant ngai nde le père créateur ngai nde maître de l'univers nazali na bolingo bondimera ngai botala mwana nga na bota bolanda ye nde bokobika moni mayela yelaki oso comprendre parce qu'on a kokosama tango bakoko bazangi discernement na bana ya lelo bazangi discernement bakwesami pona ba miracle lokuta ba prophète on a soit disant bazozo bakocha bato bazoko ba bio bazana onction ana nguya or que ça bakisi batu bakwesami na nzela lokuta yaza muta lokuta père de mensonges nani jaloux Dieu jaloux d'Israël oyo ka Dieu jaloux azana zuwa kama mindele bazala malamu. Vous comprenez? Mais nzambi pour tout l'homme est responsable de ses choix. Vous comprenez? Namokili ozali libre pona nzela na yo. Soko za na posa bomoyi tala chemin. Soko boyi bomoyi. Vous comprenez? Donc asa bongo. Donc nzambi pour tout l'endo babenge amoureux. Nzamba bolingo, nzamba za na amour. Vous comprenez? Religion na biso africaine ezali amour. Et Allah babenge miséricordieux. Donc il est miséricordieux pourquoi? Pourquoi ce titre wana? Parce que Agar tang babotina Abraham. Agar égyptienne. Tang babotina Agar na ba mbotela kité. Azalaki lokola boni na ye na mboka Égypte parce que Abraham alongo na mboka na bango ko yana mabele na biso Afrique pona nzale kotaki. A hypothèque même moi sine Sarah c'est lobela yango. Ba pesi bango boni ba pesi bango bomengo. Tango pharaon Kenatu ayeko comprendre que nié na Sarah parce que Sarah kaleki ne propre que bazaka sou moi sina mobile nda libera ki bango abimisi bango boy ko boma bakena bon tango bakomi kuna na mboka ya Ghana otozobenga actuel Palestine Sarah lobi na ya na ye Abraham alobi lokola ngana zo zwazemite sangana na Sarah et na Agar mwana na uzaka mwana na biso siko tango Sarah pardon Agar ko zwazemi aboti mona bapese ko Ismaël nasima mikolo Sarah ko zwazemi ayiko bota mona bapese ko Isaki Ismaël aki yaya Isaki leki sikoyo na kati na bana ndenge basakana na bango ko sekate sikoyo nani abande ko lela mwanza la muke nani Isaki Ismaël azo sekaye siko Sarah mama mutema mabe asalizwa pourquoi mwana ya yambanda aseka mwana nanga nda bina Abraham bengana mwana oyo awo Abraham bite ye pasa mwana nangai na bengane pona nini abi bengane na mwasi na mwana na mama na ye Abraham aboyaki nde yawe alobi na Abraham sala likambu Sarah alobi na yo bengana mwana muumbu wana. Est-ce que vous comprenez? Na mama na pesa déjà bepite nango bengana bango nde tango bengani sikoyo tango balongwe na mboka Kana bakomi na Madian tango bakomi na Madian wana
pembe na madiane bakota pena madiane donc mwana lembi mwana ngakata motema bapesa bango te eloko moko te nzala mama pa bandi kolela ko mwana aluka place na komona ta mwa mai na nzela to na ba rivière azwa komelisa mwana zo ya mwana ngakufa nde siko ala nzambe na bango alobi Agar tata mokeli donc le père créateur ayoki kolela na yo pe ya mwana kende kozomona kobanga te ngai ala na kokomisa ye tata ya libota monene osoka yango oyoka libota Ismaël wana yango tobengi ba Islam oyo toyoki lelo Madian actuel bazo bengo Arabie Saoudite n'époque wana bando bengo Madian mais n'époque eza baptisé comme Arabie Saoudite parce que mawa wana yoka ki yamba benke Dieu de miséricorde. Ah c'est ça. Voilà bande ko balande ya Info 16 tozokende malembe na lisolo na biso. Papa wa Sambula. Nakansa olandaka pe information ozape moto vandi na kati ya Congo awa kala mingi te balerta ki bato ke coronavirus ekoti na Congo. Yo ebisaki biso ke Congolais moko abanga te to Africain moko abanga te coronavirus ekosala eloko te. Mais coronavirus bato bakomola takutu ba protège wana batambola nango. Tango ekoti déjà awa menasuka ezo côté mususu information ebimi ya mabe ke bakosi côté mususu information ebimi ke coronavirus eza awa. Mais soki eza awa et que ebomi bato c'est que message oyo omemeli bato bakoma kochayo na doti. Matondo mingi. J'espère que bandaka la coronavirus ekota wate. Ba misu bakufa na kosu, musu bakufa na rime, musu na grippe, musu na fièvre. Musu na opération bakufa. Bon ekoya ko arriver que mutu musu abeli kosu na yakufi, o pa bato babika coronavirus. Bon le so tira oh coronavirus. On se comprendre. Coronavirus eza pona yo mutu mwindu te. Ezali kanda nzambe eza kopela na pesa sko détail na malamu. Ezali kanda nzambe eza kopele pa ina bango. Na biloko basali pona koya ko détruire bango moko basala yango. Mais européen basali yango uniquement ezalaki pona kosisa ba africain na ba chinois parce que ba chinois ba komi ebele basoko ma makasi pona ko diminuer bango po ba européen banga na modèle kaka ya ko dominer na planète. Basala eloko wana. Mais ba chinois pe bazama yele. Biloko wana tie sali pe kota na bamboka na bango. Donc ezongeli bango. Vous comprenez? Bon, décision babla to que na indépendance spirituelle. Faut basili samoki. Siko nzambi pour pas tche bango na distraction. Ne sika baso linga kota la Congo mingi. Ba détruire Congo. Ba baby sa Congo ndeng ba Rwanda ba kotiti na baba Congo ba sobi ba terrain minene. Ba mindele ndem bazasi ma ba Rwanda mpo basala génocide makasi kati na Congo. Vous comprendre? Pour ezali texte sacré o eko libérer Afrique na boumbu nyonso. Vous comprenez ngai? Donc ezali texte sacré. Alors sikoyo na makambo yo nyonso na plan o bazalaki nango lelo yo kutu fallait RDC kweya. Vous comprenez? Parce que tout ça ezali nzamba tiki bango na distraction oyo. Batala coronavirus pendant que balongo bazako préparer mvulus kimbango sateremaki bazota la coronavirus RDC zo ke na kokangola ma po Afrique kangolama. Vous comprenez? Eza distraction ba bango na distraction. Eza na yo mutu mwindu te. Loba mutu mwindu koma mundele ndombe. O zana bakisi kindo kimuta science bangonde kozwa mutu mwindu o azana science ba mindele te ana kisi ba mindele te azana magie te ekotika la kokomele te yoka yangu malamu coronavirus ko banga ngote soki te belukira muta coronavirus yaka netolia na ensemble bandeko papa wa Sambula a fungola kabiso mutu et puis makambo ezalaka ebele papa wa Sambula toleki na likamba coronavirus mais lelo oyo oyebisaki biso ke mokonzi nyonso akoleka na élection awa na mboka na biso kimi kozala nango te nzala ekokontinue kaka bandeko nazo koinforme bino ndenge kaka tozalaki toza na biso ndenge wana mais siko papa wa Sambula na modele oyo nzambi mpungu akosepela abanda kotalaka bana oyo ya ye basila kaka na kokufa na nzala na makambo nyonso sans intervention vraiment. Papa, oyebi mukolo mususu mwana nga mobali.
ya muke azali na 2 ans mwana wana musala na ye soka ye na barza o to benga veranda ti kozwa kiti kokende akomi nango tina suka ndeti ya baluka so akomi wana na gangeli na ke kobeta si mukolo musu lobi kuna ozwa kiti so akomi na sala zo pusa alinga baluka na ke na simbe na beti siko mukolo musu na ebisina mama ne to kotike turo mwana zo me makiti akomi place na baluka pe na ndenga mabe ngana bisaka nzambe protéger azwa conséquence mwana baluki na kiti akwei mwana bandi ko ganga erez maposa pe distance oyebi yango ti mwana bukana te azoka te tozwie wana esili siko mwana nata na luboko soko simbe ngo memi kuna fakima ozo comprendre conséquence oyebi susu adage mo bakoko baloba soki mwana nga simba moto tika simba moto soko aziki ndako yeba tango wana tokela ba mwinda petrole mwana soko azonguluma abandoke ka pemena mwinda petrole ko simba siko biso tokolanga mwana longwa mais soki sa simbi aziki akokende lisusu te nzambi pungutolen nda tiki biso na conséquence oyo poto comprendre yango na baki la souffrance et le signe de la bonté du Père Tout-Puissant parce que mutu munda lingi na conséquence vous comprendre soki na zui conséquence na likambo wana te akotika te eza mibali mususu boye o bakanga kata musu abimana mwasa bato abimana mwasa bato babimaka mais bekope badi ko salama ola tika zo tika te azo zelaka bakanga ibeta ba okange prison 5 à 10 ans ndemba kuna komi onzambe milima be mte kotela kangai mais tango bazo biso ke kozwa mwasa bato za mabe conscience ko sala totika mwasa bato est-ce que vous comprenez papa donc mutu mwinda lingaka conséquence nzambi pungwa tiki biso te parce que n'époque ya bakoko na biso tango Diego Kawa ye awa na 1482 avant l'arrivée de Diego Kawa atindaka déjà bambasi ne ba ko yebisa nzinga kuke ba mindele depuis 1456 pardon atindaka koko bwela mwanda pona kosakola ke batu bako wuta na mboka ya Putu Mputu na Portugal otito benga Putu rande Portugal Mputu Putu lukesu bako wuta na mboka Mputu bako yepa ina bino bako zala lokola bandundu pona babona kana mindele te babeke posi kozala ko ba bandundu alors tango bako yabo yamba bango malamu mais boko esama na matea na bango te lokuta to na makamu na bango na 1456 bona monda ote ya City 1463 esili wana tozaki na eleko tango toyei koma na eleko ntinu nku roi oyo abota nzinga nku roi ntinu nku aye kokufa na 1481 ozo comprendre ngai nde baye ko remplacer mwana na ye nzinga nku na pouvoir tango mwana azwi pouvoir nzambi punga tindi bambasi oyo tobenga ba ange bokende koyebisa eke eleko oyo bango bato wana bakoya yango ya bokonzi na yo zale kenge nzinga nku ayoki arrivé de Diego Kawa na kati ya Congo mais azoya kokoma lobi lelo atindi ba messager bokende koyebisa bato ngo se bakomi lobi nde bakomona na ye akoyisa mate na mate na bango akoyi kokuma mela bikeko bakoya na ngote mibale moko ya mwasi moko ya mibale ya mwasi bakobenga Maria mobali bakobenga Jésus ezali milimo mabe boguma melango te bino bomo ina bino bosambela nganza mipungu tulendo mais lokola bozali na bolingo bopesa bango eloko kolia bopesa bango sika kolala mais boguma milabike ko na bango te osomona mais nzinga nkuwa yoki mais na sentiment baye ko agresser ye et pas ya Diego Kawa akoisami andimi ko so batemi le 3 mai 1491 kolongola kombo ya nzinga nku ko so komba Jean premier pe ba kombo ya mindele ekoti pa na biso balin ekoti pa na biso ba Pierre ba Jacques ba Emmanuel na le 3 mai 1491 tango andimaki batemi alors nzamba bandi déjà kolakisa ke ba wana bazako yaboke babandi ko kebisa tango ne le connaît leki to mona ki pe ba to sauter kaka mama ki pa vita ba yaki pona ko songisa Congo nzamba so deba téléphone mo kaso intervenir pona bana na ye lelo biso ba wasambulwa nzambi ponso intervenir pona bana na ye atiki batute mais siko batu ba boy ko yokela wasambulwa ne leko oyo bakoko na biso ba boy ko yokela mvulusi kimbangu lelo basana lelo génération oyo biso bana moto botami na bakoko na biso yoto to so souffrir mais lelo wasambulwa su nzambi pungu na bolingo na telemisi moumbu moko wasambulwa a même apesi a savoir kati na wasambulwa lelo papa wasambulwa zakoloba batu bazako ndima ye biso bazako finge ko yinaye mais papa asambula ngo azoya kaka osomona ozotika pete na zotika pete ozo dépasser pe bambongo na yo pona nini batu bazwa message oso comprendre mais batu bazako comprendre kaka te mais ezola sike nzambi pungwa na bolingo ya peuple Congo pa africain pona nini azako te misabiso basali to ko lakisa bango nzela oyo ko memela biso lobiko
ozo comprendre yango sotinda biso basa na sima wasambulwa soki bato bayoki te bayebaki banyokoli wasambulwa pamba wasambulwa kokufa mais lobi kuna nzambi mpona bolingo na kotinda su mosusu sikoyo est-ce que bato nde envoûtement eleki makasi te ou bien bon d'autre part papa eloko nini na koloba omoni ezala mokolo mosusu na quartier kaka moninga moko akufelaka mama ntango akufeli mama tokenda matanga wana po vaza akufeli bien si tokenda bomwa distance tokei bon mama nango mpe akolaka makasi ntango toke matanga tokuta bagene bawamela badiamba moninga matanga ndenge ezalaka bawamela bagene banini sikoyo moko azalaki onabi bamaster oyebike nzambe alaka fo baninga mosusu balobi sikoyo baoyo bazalaki kati na groupe na bango te batuni bino badiamba moto ezala bino boye mpo na nini ezosala bino to nini nzambe azalaka fo abi wi nzambe ayebi ke banda atya mibeko na ye bato bakwaka ngo te bato baza kokufa eske akoko change yango te ya tikaka na mibeko ne wana botala bino moko ekobo moto asala ekobo tata yo moko bapeti ya vrai babimi turo oyo tosala ekobo te boki bagene tomela te badiamba tomela te ndenge toomela boyo nzambe ndenge aza na komi na kanda na biso moto bachangeaka te akopreve bagene ti makambo ezochange moto omela diamba ye mpe fa sepela moto ozwi bamomi bongo akela bafiotifeti mpo na nini bato ndenge bazoloba siko bango baosenga nzambe nde achange mibeko ozomona mais oyo nzambe atya eleki makasi ozo comprendre siko bato balingi nini liberté orke na bandako lelo ambemi lelo bato baolanda biso bazona mpe madesu na ndunda nini eumela na moto madesu mais soki mama na posa madesu olamba onkaka te andimaka bakapisa madesu te mais oui ndima mibeko ya nzambe pobika mibeko eza nango pasi te moni eloko nyonso lebandeli ezalaka pasi ozomona mutu mosu aza na soki ameli te mokolo ekoleka bien te ozo comprendre mais oyo amelaka te mokolo elekaka bien te eleka nango ya bien ozo comprendre donc moto nde acomprendre omoni badésir ezokanga biso ezali na molimo mabe nsima na yango parce que eza nzela oyo baza koprofitele yo ozo comprendre or que mibeko biso bo na bonza mibeko na opaste nzamba apekisi biso tobala te apekisi biso tobota te neti nga na mama luzolo na ngai naza na bana nga na age nga na komi nango tata mokolo boye na komi deja mobange natiki na nga deja kobota ozo comprendre mais na mwasi na nga moko na bana na ngai est-ce que mabe ezali mais sikoyo mpo nazala bien na mokili fo nazoka wana mwasi wana nde nakomi bien na mokili non na mwasi na ngai soki nalie mai mpe ezali nakomela bapekisi nga mpe jus te nakosoma jus nameli donc fo namela kaka eloko ekopesanga kwiti sikoyo papa wasambula eloko tozomona neti lelo na bajus na biso kaka toomela natalaki la fois passé type moko azwi papier mouchoir akotisi na jus baloli fiesta ekomi ezongi nango mai normal est-ce que biloko wana eza envoûté ou bien eza nango kaka bato bazotekaka mpo azwanika mbongo bato bazoteka mpo bazwa mbongo mpe na basociété mingi ya masanga omoni ti bakokoma alcool est nuisible à la santé bazokoma ngo bongo mais babakisi biloko parce que surtout na biso baafricain bamasanga nyonso ozomona bazoteka wana ozoka bankoyi baprimis baskol bamasanga nyonso bazoteka wana meme na baji bazoteka mingi wana baji bamelanga bakopale nyonso eza poisonné na basike bakoka nyonso eza poisonné kutu koka bandeke ezango mabe boko ezaka bien mais sikoyo bato baomela nini bakosome mais non papa bato bakomela nini biloko komela eza ebele meme parmi baji wana baji ya kitoko ezali moye bango ndenge nini po yo place basalelaki yango ozalaki te misiko mbongo mai boisson naturel moto amela mai du premier au 30 ka mai na mai papa tuna bakoko babota bakoko no baka na bajia bazali na bafanta na bakoka babokola babota mama na bino te babota ote omoni mokili ndenge ekomi siko olingi obela nanu diabete boso bayebi so komela ji te wana omoni yango normal parce que badiabétique bamelaka yango te siko yo mpo nzambe epesa ye diabete mpo amelaka susu te kasi yango yosengi nga nasengi diabete te nga nazotuna nde likambo ya ji yoloba teke bopesanga diabete yo lobi boye estce mutu bandebonga nasengi diabete te yo lobi mutu panda tuzava amelaka mai yango alobi te mais siko tuna bato ya diabete bakóma na mai kaka voilà
Donc yo pe nzamba peso diabète pour que la mai. Non. Papa Wasambula to komi ko kende malembe na suka. Boyebi émission na biso nde ezalaka moko seke ezalaka po makambo yo situ yo mutu liboso ozo yamba biso na nzela ya YouTube. Vraiment meka moko sosola po makambo yo ezalaka mwa kilo soki première fois olande yango. Papa Wasambula to komi ko kende na suka ya biso na biso. Avant de poser ma dernière question dans la message na no pona bandeko o ba olanda biso message clé ya émission ya lelo ya samedi. Matondo mingi, j'espère que bandeko soki botali déroulement na biso ndenge to wutaki na bandeli kino kokoma. Normalement to zali na divers. Donc divers na détail nango zali qui présente plusieurs caractères différents. Voilà. C'est ça. To lobeli boye. Pe na kati nango bokomona mususu to lobela. Donc il rappelle peu d'autres parts les alaka bien. Donc des terres rappellent les alliés action d'appeler pour faire revenir. Tant musupo yoka obosanaka, zwango pe lisusu. C'est ça. Ezandenge wana. Mais message clé nange chanjakate. Message clé nange zanini. Papa Wasambula est là pour éduquer ban Africa. Éducation otobengi viril. Éducation viril est linkolo bana bon sens. Kozongela tradition na yo, culture na yo, coutume na yo, religion. Biso on a religion te. Mais le kola batu bazon on a combat religion, to le baka religion. Bozonge la religion na yo, mais biso la religion te ka bon nzambe. Vous comprenez? Pe kozonge la nzambe oyo ba koko na biso basambelaka. Tango wana mondele na nyati mabele na biso te. Mais tango mondele nyati mabele na biso akoma ikoboma ba koko na biso baza kosambela nzambe pongtulendo. Kwa lingaki te kombo wana na génération ko yasima baye bayango. Bo bamindele bayeba ke pona ko zoba intérêt na mabele na biso faut ko bosa na biso nzambi mpungu tulendo po so to ebi nzambi mpungu toza ko adorer nzambi mpungu toza ko glorifier nzambi mpungu toza ko se soumettre pa na nzambi mpungu bakokoka kozwa bomengo kati na mabele na biso te na ndenga des autres bayelaki. Vous comprenez? C'est ça batinda ke ba évangéliste bokende bote ya ba noir bobo sanisa bango nzambe na bango mpe wuta bakoko na bango bayebi ke koyiba koboma kotonga ekobo ezali mabe bino bokende kozongisela ngo bango parce que bango na nzambe na bango relation na bango ezali po ceux qui bazali honnête ceux qui bakoba malhonnête et ko couper relation ya bango na nzambe na bango ndeta ngo relation ya bango na nzambe na bango ko sala couper biso tozwi bokonzi likolo na bango. Est-ce que vous comprenez? Nde yango lobaki bate ya ba noir ekota tina kati ya misisa ya miku ya kati ya miku na biso. Moi des os ekota kuna parce que un jour atabala kisi bango moye bandima ko bima kati na biso ezate. Alors ce que papa Sambulwa message kakwa yaka nango pona kolakisa mwana Congo ke ba missionnaire oyo ba yaka na mabele ya Congo pona komemela biso religion ya lukuta na tradition lokuta na makambo nyonso wana yango sali Congo pe Afrique ekota na misère na souffrance et pe to banda kokufa lokola basoso konyokwama. Alors lelo oyo mwana Congo nyonso quand on parle de mwana Congo directement toute l'Afrique. On se comprendre? Donc biso nyonso tozonga esika moko na nzambi mpungu tulendo otobengi mawesha nangila mviji mukulu Onya Shongo, Mungu Baba, Mungu wa mapendo, Nzakomba, Akongo Mongali, Nzapa, Tikso, Yenkoi, Mukulukulu, Ekchichira, pona konti na bamboka mbiba pays mususu. On se comprend? Tozongela nzambe wana ya bolingo nyonso, mpote na nzela na ye, ko reconnaître Mvulus Kimbangu pardon, attaque notre sauveur. On se comprendre? Mpe kolanda maya Mvulus Kimbangu mpe mayo Wasambula zokolakisa. Parce qu'aujourd'hui Mvulus Kimbangu n'est plus physiquement, mais spirituellement est avec nous. On se comprendre? Mais spirituellement Mvulus Kimbangu et pardon physiquement Mvulus Kimbangu n'est plus. Alors maye oyo Wasambula ayaka na yango pona ko na soucio na zalaka nango. Na mawa pe na bolingo parce que nzami pungu pa pona yo, il faut saper na bolingo kati na yo. Parce que musalu eza na passe, eza na souffrance. Et ça peut être tentation belé. On va te combat spirituel. Vous comprenez? De pose la mutomi kabina yango, il faut ça la moponami. De so oza moponamité, oza motona bolingote, ozali motolingi batute okosala pe musalo. Bosco batundeni baroyeba ke yo pena nzamba tindi ya vrai. Baroyeba. Oui.
yango wana nalobaka vérifier ce qu'on attend dire nzambe okoyeba ngo ndenge nini nos actes presque plus que nos paroles yango nalobaka lolenge na biso oso comprendre yango omoni eloko mona baki liboso nazalaka fier mingi soki mutu yo moka zwinga na vision ne sika te andi manga na ndenga za kolanda nasi so bongo na lobaki yango po bazwinga na ndenga vision nzamba convaincre directement comprendre po na kolanda ko comparer na seprana na papo mingi koleka pa wa sambulwa osomona azolanda ngo physiquement tamsasa na moko pasomela azolanda émission moyen PV sosolisa ye ezate muswa utomela diamba to utobimana makangu azotela émission moyen molimo nzambe sosolisa wa sambulwa ezate yango na lingaka mutu songa landa émission wa sambulwa soki kaka cliquer amone émission wa sambulwa to mbala liboso atika sambela nana asamela nzambe fongolanga misu pe matoi pe molimo ne kitakati nanga otalisanga mutu oyo pe azali ya yoto ya yote alandango na molimo wana botsko oyo bato oyo balobaka ke mvuluzi kimbangu ntango molimo ekitelaka ye autaka komela masanga me azali na kuti deja me molimo ekiteli mvuluzi kimbangu molimo ekitelaki ye nanu aza na zamba ebeti lokola kake 3 fois akendaki kotala mitambu na ye ya bapuku ndenge atiaki mitambu na zamba mpona bapuku na ndako kutu eloko mpenza ya kolia ezalaki te ake koluka mwa fufu bazotuta yake koluka ntango so mitambo ekangi mpona azwa basimbidiki wana aya sala basala yango balila na fufu nde bakake ebetele 3 fois azozonga na nzela wana buki bambile sobe misato azolia bambile sobe azolia lia liboso mibale 3e atia na monoko boye kake ebeti amona liboso moto na sima moto mvuluzi kimbangu abandi kokima liboso te amoni mboto na sima abandi kokima moto ye liboso ye sangisi ye moto wana ezwi kimbangu agangi moto sila sika te nini te esika pe vekitelaki yango wana epa bakemela masanga mutu wana soki okutani na ye papa atako chai musapi na liso ko chai bomoi na tout autour ya mvuluzi kimbangu makambo ebele elobamaka olobaki na émission na biso wana ke batika kobenga mvuluzi kimbangu mfumu kimbangu est-ce que mutu abengi muni abengi mutu aza supérieur na ye chef mabeni ni ezali na kobenga ye chef na kobenga ye mvuluzi oui matondo mingi papa mfumu kimbangu eza nango mabe te mpona kobenga mfumu kimbangu mais eza mabe pourquoi parce que aza l'homme spirituel aza l'homme physique te mfumu ezali mpona ba l'homme physique tel que autochtone banani obai kutu davi mateki bala chef coutumier bango nde babengama bafumu mais mvuluzi kimbangu azali motindami ya nzambi mpungu tolendo mpona kobikisa biso baafricain donc kobikisa yango babengi mvuluzi to sauveur il faut to placer to benga ye na titre na qualité na qualification na ye parce que c'est notre sauveur aye po abikisa biso po lakisa biso zado mobikisa ezali mvuluzi mfumu ezali ba chef coutumier autochtone yaza chef coutumier te voilà papa wasambula olobaki ke osepelaka mutu amona yo asali le sambo amona yo ata na vision akozala déjà convaincu bosko bato bamonaka yesu na vision moni te ke baza déjà convaincu azate bato bamona yesu mutu amonaka jésus na vision te à part bapape bagrand magicien baféticheur bango nde bamonaka ye omoni na lingomba moko na ndangi nazamba ndangi oyo babenga primacuria message de grâce soki oke kuna okota na église na bango te bandoko enseignant libanda kaka libanda soki si 3 ans bamoni batangiso livre moko monene soki okomi na kapasité basanti ke mutu aza na facilité ya kopesa makila nde sikoyo basengi yo makila wana ntango opesi sacrifice ya makila nde premier jour bakoti na église okepa ekekwa jésus basali bacérémonie jésus wana bandi koloba nde bandi kokomisa communiquer na ye na primacuria na ndangi ozo comprendre ntango oyokaka le sang de jésus eza sacrifice mpona jésus bose communiquer il faut pesa ye sacrifice ya makila le sang de jésus ndenge bapape ozomona chaque année pape donc azwaka plus ou moins 40 000 têtes pour l'existence à pape nase na lobango mingi totanga ngo pe makila mpona ye existence na ye sacrifice ya makila pa jésus mpona ye abanda kopesa toujours pouvoir à kodominer loba bango wana mais quand mutu normal bo amoni jésus na yebi te
bonde batémoignaka ke yesu abimeli nga na ndoto alobi na nga boye te wana yesu te wana ndoki ya famille na bango alati elongi ya yesu est-ce que yesu na bayebi elongi na ye te vous comprendre est-ce que yesu bango bayebi oyo tourna oyo batourna ata soutien na pembe wana ezali Robert Powell oyo ba c'est moi 1977 ye wana ceux qui babeti Robert Powell c'est moi 1977 bokomona ye ye pe mutalobi na lobango na lakisango ye mutalobi ke bolonga ba photo na ngana ba église na bino bandako na bino biso sana so business bozongela nzamba bakoko na bino ye te mutaloba on a Robert Powell siko yo moni Robert Powell ko mino na ndoto ye mona magicien ba sali je pona ko dominer ba zombongo siko ilongia Jésus ni yamona bandeko tokomi pratiquement nasuka lisolo lingeki continuer mais bomoni tana biso ekei bolimbisa biso parce que tobandaki émission moi mokie retard à la prochaine tokozongela pena makambo ebele oyo peut-être lelo soki tokontinue yango bomonaki tokosisa émission na butu makasi papa Wasambula tokomi pratiquement na suka ya émission na biso nini oyo koloba na libota ya mvuluzi kimbango nano oyo elandi biso et puis nini oyo koloba na bato yo balandi yo pour la première fois matondo mingi surtout epa ya ba papa na ba maman émission to sala autre faisera plus ou moins 1h20 bandeko ba déclaraki papa Wasambula émission ekatanaki esili na suka te mais lelo penza tokanaki to suka wate tangu mtepeso defo po tokomi na moment oyo molili ekoti déjà na emplacement oyo lelo tozalaki po na continue de la bino message et sali ke tokota na batami balé ya lumière tokoti suna molili en tout cas et sali biso que on est obligé à kokata émission mais ba papa ba maman si tout bana nanga ne so molimo kati na lisanga bolingo en tout cas tika nzami pungwa continuer ko batela bino a continuer ko sala nyonso pe na pesi bino bolimbisi batata ba maman biso tozali batu ya kolakisa biloko kwa mokilité to pe kolakisa ba témoignage teke na bikisaki oyo mais soki na sali kaka symbole oyo ya koloba ke cameraman azwa lupangu oyo pona kolakisa ke papa mwinga na keswa tunaki ke batakisi baza delix baza na bozui baza na nini yango na lakisi ke pona ko prouver mwana nzami pungutulendo mwana molimo tata Wasambulwa ndaku naza ko vanda yango na bana na ye donc asimbiki sita bomi mutute mazana nzami pungutulendo pona kolakisa ke na nzela nzami pungutulendo azali capable ko komisa biso esika esengo soki biso to se conformer ndenge ya lingaka donc na sens wana boso on ndenga mabete bolimbisi peut-être ko sala pemba la suka to sala bongo biso to sabato biloko wana te et dede ba papa na ba maman oyo ba yesima balandi biso sima na sengi yo compréhension soko comprendre te en tout cas kota na ndako bondela landanga siko na boke binyonso Wasambula zande kona bino azali mutu ba misubo zoko chatembe ke papa Wasambula za mutu te oza kimbangu de retour non ngai pe spirituel ngeza kimbangu na botami na tata na mama bosomona soki ngai kimbangu de retour ndenge ni nalobaka pe spirituel ngai kimbangu poso ngai kimbangu de retour olobaka ngai yo kimbangu biso to bata lokuta te kimbangu c'est mon père spirituel faut comprendre asa tata na nga molimo donc inele konele konzamba ponaka bongo sikoyo tolo basusu yango moni batu suba bio mwana zakina mukonga maki pamvita ye wana kimbangu te bosiko mama ki pamvita zalaka na nikulu tsako azalaki mvita kanga non eza ele konele konzamba tindaka mosali mais molimo yo salaki na mvulusi kimbangu yesu sala kati na biso po na nguya nzami pungutolendo na maboko na ngai bibembe balamuka so na bibi bembe po moko te mvulusi kimbaka la musa bibembe na maboko na ngai batu bakota koma batelema na maboko na ngai batu asida babika na maboko na ngai batu maladi basako bika oso comprendre ngai donc molimo moko oyo esalaka na mvulusi kimbangu yango wana pe papa Wasambulwa nza ezotam yango pe ezotam sa papa Wasambulwa tozana bokesenité mais mikolo na komi na faiblesse po ba réalité mingi on a wuto vivre ba faiblesse mingi donc yango wana na komi kombona kutu mzusuka abengai pona makambo maladi tangu mususu na koti na mapo endroit oyo ezali nga na kokende pona lela pona bino batu mingi batouche ngoti ozo comprendre pe batu oyo batouche baza pena batu teka kolela papa maladi non mais oyo pena baza na ba problème
bango kutu bazokipe te bango bazela bamisu basilisela bango après mobumba bandi kokende kobondela nzambe kuna mpona bango ozomona ok c'est faux or ke ezosengaki esika ya bonzambe nzambe mpa mona volonté na yo ti ke totongi biso nyonso tokobondela mpe nzambe biso nyonso kuna et c'est ça donc mikolo mwa faiblesse eza mo moke mais quoi qu'il en soit matondo mingi na batoli bamama na ngai baza kopesa ngai batata baza kopesa kati na lisanga bolingo en tout cas matondo mingi na mama luzolo place motiver nga makasi papa kolemba te kotika musala ngote et place to wuti na place to komi omoni passe ndenge na ndenge ndimaka atina suka yo sala ya yo lifuti na yo nzamba yebi et motiver ngai mais alors ba papa ba mama bonzambe na biso ezali pona kobikisa donc bonzambe na biso ezali te lokola ba sinoga kaka ya pamba pamba bonzambe na biso ezali pona kobikisa pe batu ba se retrouver batu bazwa savoir connaissance baye banzambe ya pungutulendo nzambe ya solo bakoko na biso basambelaki pe bazongela mvuluzi na biso kimbangu ba mama ki panvita nde yango zanzela na biso donc na bokuse alors na pesi bango nyonso mbote na kombo ya mvuluzi kimbangu voilà bandeko balandi info 16 en tout cas na kobosa na bandeko mususu te pomoni so na bi bana na ngai ba misusu na kati ya Europe bakasa ba misusu bakasaka bana na pesi bana Europe mais natanga tana libanda na pesi mbote na ba papa matondo ba mama nzuzi ba mama mpole ba papa mpanzu nempanzu ba mama nièce mama Kalinda ba mama Kalinda mbote na bango mama kutu mikolo belé donc mama Sunda tata Lukoko Mwamba na kati au sein o baso kota penza na kati lisanga na pesi bango nyonso mbote mais na tangi nanu ba particulier basé belé bolim sata musoki kombote papa voto na kanda na voilà papa voto na pesi mbote te to solo na butunde to kana voilà tokomi na suka ya lisolo na biso bomoni lelo eloko ezosala ke na poser ba question na binote nazo répéter yango bozo poser nga presque ba même question oyo to lobela de ceux qui to nasenga ki bo poser biso ba question ezalaki tant bozo tala ba mission boye botala pe ke sujet boye na noto simbi yango te beaucoup de na sujet on a posé nos questions nyonso papa permettait qui poser nos questions il y a forme nyonso mais ba question na ka sabomoni ba question bo poser ngai en tout cas ata moko na tikali ko poser ngote na poser ngote pona nini po ba question na bino nyonso eza ezonga kutu na 2-3 émissions ba question obo pesa ngai alors na sengi bo pesa ngai ba question ya sika ba question ya bien ba question oyo ya sujet nanu tolobela te ata so tolobela yango mais pesa yango ata moi forme mususu po bato yo balanda ki te ba comprendre lisusu ndenge tolobela ki sujet wana ndenge elekaki mais na lingaka bino nyonso na lingaka bino mingi lisanga bolingo nyonso libanda ba mbote na bino bo s'abonner bo continuer ko s'abonner po bo continuer kolanda ba émission oyo pona lelo tosuki awa mais nazo zelande ba question oyo ya makasi ba question mususu nakasa bomona nga moko poser question na répondre yo kaka po déjà likamwana tolobela yango tosuki awa botikala malamu matondo mingi Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.